Sabengaki ayokaki mosito na oni ba eleka mango samona ke nini trahison. Babemba baningi bato oyo kotia mboko na kao. Baningi bato kotia mboko oyo na trahison baningi mbongo mingi. Conseil Kabila lobaki, ya Tshisekedi lobaki. To bengi mongala wali na mbongo mingi. Ba pesi no $250,000. Ba louer jet ya Bemba. Ba pesi sous kérosène. Combien? Asima ita ba $1 million. Ouais. Bravo à Fayou. Il a écouté les sons de la population. Vrai leader. Bravo à Mozito. Mais Mozito est l'Olendo. Il y a une candidature Nemibal. Azam FCC. Kabila a proposé qui a premier ministre. Au cas, sauf qui a une majorité, Kabila a une majorité, a renommé Bemba. Au cas, Tshisekedi a une majorité, a renommé Bemba. Bango tout, ce sont les autres de même plumage, pays et que décolaka jamais. Vous avez na passe na patte. Pour la nité pour le babilonga sika. C'est ni faut boza la bosem. C'est ni bobanga nzam. C'est ni bazo chamuku na mikozo ya. Hein? Ba chamuku na. Muko na français ya seni. Yo saka na seni penza ya mama. Muko na français ya seni, muko na ba seni na français. Hein? Muko na terre na lingala. Siko seni français na français. Na bato ya ko ba français. Fallait na soldat du peuple. Hein? Fallait la soldat du peuple, avec Motumala, je vais remercier Bango, Boyambaye, Bosungaye, parce qu'il y a des gens qui le lingue, moi, c'est que quelqu'un n'a pas Mbappé, Basungaye, moi, Shadara, Akuna Akendete, Kabila Akendete, Mboka, Bango, na Rwanda, le choix est clair, parce que entre les choix, entre les frères et l'ami, le choix est clair. Marc abimi lelo rebengo abimi lelo commanda la bango Marc wana mutasinaki accord na Nemi po babimisa majorité à FCC zalipe parti mon o batu basangani parce que batu babosa la mingi babunga PPRD o eza parti ya Kabila FCC zali bali ndenge to sala ki lamuka batu babosa la sikoyo ebandaki ndenge ni Marc andima ke FCC za majoritaire. Bon, Marc a dit parce que Bazalaki n'a pas député bien parlementaire. Bon, Marc a comme premier vice-président du Parlement, il fallait FCC après ça quoi. Hein? Ce qui a fait ça qui accord était à tabac na vote, va voter Marc était. C'est ça la quand est-ce que pas soliate. Azoliate balongoli yango la ki obuka mabunda loko. Abuki mabunda loboko. Non, justice c'est ça la mosala na yango. Maman océan elle ko zobo mabiso qui fanatisme avec. Tozala na kati. Ce qui dosali malamu c'est bon. Félix, président, quand même, a sali si. On a sapé la Félix Moké. Alors, toko kende l'élection indirecte, c'était mais direct. To le baki a mabunda na Kabila banga changer indirect. To voter ba député, na ba député mi bio, ba corrompu, ba l'élection Kabila même mon livre. Habite une élection directe avec des tours. Et donc l'examen, FCC ba ko lekaka du sous té. Ata tsaka la juité. Congolais musu akozwa tisikada bongo sindela azo planifier nzela na ba congolais elle ko na moni mwana mboka yango yami ba yami sato mama elle ko se pesa na Tshisekedi ezali boy alors bi 4 langues Chiluba Congo Kiswahili Lingala ezo accepter ngai mwana ya Congo ndeko na bino Kabila 20 ans de pouvoir so ka moi aye bango te aye bagelo côté ata Swahili wala ye bango pesa ata Swahili mama 21 ans tala c'est pas bango ça la anglais parce que biso sponsorisé là ko vraiment ça non makameza motema na ngao nani bande ko bozo numéro motema malamu télévision zangonga ba journaliste mosu bazali bo sponsorisé biso ta nazo loba na mama tozo manyola njoto zo sala nyomi titi mwete Chinois ba ya wa 6 mois chinois azo beta lingala so mama kokende kakonde orkenini ala chinois oso manini ndeko yoza bien oza bien olala ki bien alobi mona ba terme yo mo pe kino e bolo bango te 20 ans de pouvoir na mboka au Congo démocratique. Kaka même Maki.
maman Big Maki. Ah, pour la canter. Mon pote. Ça montre Tshisekedi quoi? Azali fier d'être congolais. Mais nous, à trahir Bisso. Même trahir les Cambotés, maman, les mêmes salles, c'est là vos familles. C'est ça. Ayoka Kabatute à Koyoka. Abandi ko changer maman. Ozoka. Et là qu'on a séparé Tshisekedi, mon souvenir pas cassé maman Bini. Na 5 tribunal international. Yarusha et Yawa. Et Alobi Yatin, Alobi Basenga qui est maintenant à prononcer. Mais ça, on a prononcé pas bango na kati. Abo ko prononcer pas Biso Kangaye. Alors biloko ngala lobi na kati na ngango. Tozolo banini. Tolongwa na fanatisme aveugle. C'est ça. Tous les Congolais, tout élément pour te défendre beaucoup ya biso. Comme ça nazo pesa Kabila boy. Na yo kibilo ko lobi na BBC. Soko na ba misile yango, ko bongo na Rwanda. To no gane ko bongo biso ba Congolais. O bobo mabiso bo bolo biso bo kokate. Na ko détruire ba misile wana nyonso. Mais papa ngefé lokoso kene loko na bakisela oyo Kagame abandi ko intimider RDC. Tamsu yango ndeko kanga Félix Monoko la mikolo ezali ko ya alobi centre nucléaire na ye etelemi bango na bazali na ba pays mboko nini oyo Amérique te ezali mboka moko Russie bango na ba Russie alors alingi attaquer République démocratique du Congo. Mais Kagame aux na 4 millions biso 90 millions. Ce que meki yango to va pratiquer article 63 constitution. Maman yo soda ngai soda moi si soda bon oli abiso. Attention. Pourquoi bino bolingi kaka intimidation na mboka oyo bozo intimider biso pona nini? Hein? Biso ne to pesa ba minerai o le la sale ba biloko. So ba minerai to ba guerre sociale complicité na mindele et ba américain, ba Russie, na ba européen. Hein? Nde yango ba zuba minerai ba sa biloko ndenge wana. Et biso pe quoi to zali. Non, organisons-nous to ko sala yango. To ka place moko. Félix a sombate sika, so ka lingi pe to limisa. Alors bi ngai Félix na sombi sika na mabe. Il n'a pas aussi l'argent. A dirigé 2 ans au inde ba miette ala na mbongo te. Oyoki mama mutakabeli mondele asombeli appartement ya munene mais ko somba appartement ele kita lukaka place moko ya 100 000 biloko ya biso moko to sa mama motazo lia mwasi azolia mbisi ya 15 000 dollars et combien d'enseignements ba futa ba enseigner combien ba mitema mabe passe levons-nous Kabila père baki tozwa article oyo aoni na Nations Unies totel mato bundela mboka na biso soki to bunde mboka na biso te lokwa ba Kagame ba bandi lokola Tshisekedi a touché noko na ye ndeko na ye Kabila azali prêt à passer ba soda minduki ba baza déjà awat na mbakana baza déjà na mbakana awa baza so po basa so musala mais ba okuta na peuple congolais Kabila na yebisaka yo okokuta na peuple congolais wana tokomi na biso vraiment na suka okokuta na peuple congolais qu'il pleuve ou qu'il neige Félix est okokanga na biso ye to tiké na Brazzaville soki to bongisi le to récupérer parce qu'il est congolais mais yo Kabila na Félix to na posa la bino bokende bofana na quelque part mais to récupérer Félix yo ke la biso ne to za na souci na yo bakabundu bazali ko afoncer on aliwa po article 165 et kangayo tango kosamba mona mboka to comme la souka Bemba na Moïse Katumbi entre bango mibale bazasi ko na défi po ba pona informateur nino ko lo bala Bemba pe na Moïse Katumbi maman bravo à Fayou il a écouté les sons de la population vrai leader bravo à Mozito mais Mozito ndé l'Olendo atozo benga eboye Mozito comme président de la République moi je suis polé l'Olendo makasi omoni nga so mona Fayulu sikoyo omona ye nga sa kuta na Fayulu plus de 10 fois mais Mozito ka sata leki Fayulu te mais l'Olendo makasi tato ko benga Mozito boye to pesa bino remerciement et donc to salaki on apprend chaque jour to l'action ba mayelo salaki il ne répond pas azotinda wande pa ba tonaye ba secrétaire général na bango ya banini bango tous sont des voleurs so to landeli bango ba kanga bango nyonso ba Moïse Katumbi ba Bemba ba kanga bango nyonso po Mozito ye premier ministre premier ministre ebi ba mboko ya Kabila pa na dossier ko pesa pa na Mozito ozomona amsu keba koto bozaki ba be osala ba fier moko inutile inutile parce que nga so amina ta Tshisekedi na kotala ye na kosala audience na nga conformément malgré ba conseil na ba koningana ko matin mais nzambe ko sala kosala mama ozona nango parce que amona mboka na ba critère muso moni Tshisekedi na malamu na ba bato bo Tshisekedi ya ba wewa na bato wana na koteri tribal wana na ba conseiller oyo 64 wana bazo bebisa
président Tshisekedi parce que na monaki ndenge na utaba Léopard na carte na stade kaka ndenge musée le roi ça azoya babango où est le coach tout cela to monaki Kabila na bisa ndambo Kabila za ndambo china rambo na yebo yake na Rwanda de bagagame nako na yango to lobi na muzito na tient pas so Bemba la Moïse Katumbi Bemba na Moïse Katumbi Bemba bango to baki na lamuka ndeni Bemba yaki côté Félix abengaki ayokaki muzito na oni ba elesa moko samo na kezi ni trahison ba Bemba balingi bato oyo kotia mboko na kao balingi bato kotia mboko oyo na trahison balingi mbongo mingi conseil Kabila lobaki ya Tshisekedi lobaki to bengi mongala wali nga mbongo mingi ba pesi no $250,000 ba louer jet ya Bemba ba pesi sous kérosène combien asima ita ba $1 million ouais nani Serrano mon juif wana c'est la même chose ce sont les gens qui cherchent l'argent 200 millions oye bimaki na 200 millions oye bimaki pour rien faire boko tongata moins 4 nzela 5 nzela bato basali nini esalemi ezola ksai nini informateur et kozala Moïse Katumbi et Bemba c'est lui qui sera le premier ministre de la majorité ndimi nga loko na zebisa yo pourquoi nazo ba informateur comme ka premier ministre était tantôt à cause du ministre de finance pour ça ya Serrano pour Manzembe Kweya donc alinga mbongo Manzembe Kweya aza su mbongo na finance pour ya za spécialiste na cliquage ya mbongo kuna ki minere mais awa penda yi ba chobotu ya mbongo Serrano wana na bande kone ba juif pour ba piller biso ozoka ngo Bemba ana candidature nemi ba azamuta FCC Kabila peut proposer qui a la premier ministre là au cas soki bazui majorité Kabila azui majorité a renommé Bemba au cas Tshisekedi azui majorité a renommé nini Bemba bango tout ce sont les autres de même plumage pays et ko décolaka jamais vous avez na passe na patte pour la nité pour babilunga sika et la papa na bango bayo kanati et le côté il y a beaucoup des intellectuels ici même en Europe dans l'exemple de ma conseiller à la présidence parce qu'on dit à Château Rouge comme la balo pipi même à Masanga Makati 10 000 hein dans la bambongo bazozwa gratuitement ça dit quoi pays yo ezali na corruption koleka pays ezali par terre corruption ezali na ndenge nyonso ce sont même les gens oyo bakindeki balingi bazonga pona bareke bravo à Fayulu demi bravo à Mosito Paul Olendo quand on l'appelle il quoi mbongo ça là côté mais le cas bateau bazo bisayo parce que biso bateau ya peuple ozomona parce que bateau fungula pe Mosito makambo bino bosala peuple ko inayo ata parti politique na parce que toi ba dossier na bongo mais ba jet so bosalina quand même na Fayulu c'est précis ba na mboka la démocratie c'est pas diverti président Lobaki na CP na boba yaki la président bravo na c'est comme ça discours ba bengo discours académique discours philosophique intellectuel alors eloko yango ezali pour le moment maman kongola fungola miso parce que mabe ezali na kati ya ville ya Kinshasa parce que na mbakana Barwandais bazana mbakana merci bandeko balandi congolais nde katolobaka fungola miso okolela yo na nani tant o ezali ya kotikela Félix te parce que danger ezali Félix azali na bamolo rwandais eloko moko ya malonge ko bimate soki tolingaka Félix soki tozala posa to aider to mona ke na bomoyi to betaka te lisolo la ye to longola ye na pouvoir RO Félix yo peso ko milingi c'est le moment au démissionner pour opesa aval na peuple congolais to bundisa ba rwandais bongo biso to zonga papa to komi na suka makambo ya mbongo place ozo sukisa opesa pe numéro de téléphone ambongo alobi boye na sima ya ko bénir na ecclesia ayebisi ba mama boye soki bozala posa ya kosunga éducation ya bana na bino bosola ba professeur bino moko bozwa charge wana olebozela gratuité oyo kosalama te maloba nao ya suka yango la mama atengami na makambo ya nzambe aimez-vous les uns les autres hein maman soki ambongo azolo bazo récupérer les gens mbongo ya bango ya Minerval na mwana nga mwasi ya suka na 6e année primaire na catholique bazo senga chaque jour apesa 10 papiers hygiéniques ya pembe mbongo hein nyai nini ya kosumba ibele par une semaine ya 10 papiers hygiéniques vraiment hein récupération et comme il y a pesa 1000 fois pour mbongo babola bapesaka et comme il y a une professeur il faut que vous ayez un bon transport déjà tu foutu Minerval ou un bon azolo kango suni hein et puis tu lobi na mbongo boy l'état kotika la l'état hein tant l'état pèse mi be kona ye ko intoxiquer batu na mabete pour Félix ala bien ngo clair ozala nani oya ko meka likamba gratuité atia na kati justice et kozwai
tokamwa te lelo tomoni basambisi cardinal na kati ya mboka nalandaki pape na kati ya Vatican alobi eloko moko boye alobi basango na baevêque bakɔta na politike te batia nde liloba na Nzambe po politike ememaka bato na nyamunyamu il faut yoka pape parce que eloko alinga kɔta wana eza lokola nini moto azoki pota oyi kotumbola pota ezali pasi tokozwa mbongo lisusu wapi ya kofuta baenseignant na bango leta azofuta bango bakosa mpe sacrifice so bana bolinga mboka zala kabila bomi mboka te bango mpe bakoboma mboka na biloko ozosala basalela mpo na intérêt ya mboka ntango élection crédible tokozwa moto peuple akotia ye ya solo makambo ekosila yango tobibwe mama crise oyo euta na bato ya seni fo bozala bosembo seni bobanga Nzambe seni bazotia mukuna mikolozo ya bazotia mukuna na mukuna na français ya seni yo sakana na seni penza ya mama mukuna na français ya seni mukuna ba seni na français mukuna na terre na lingala siko seni français na français na bato bakoya ko ba français ni même musicien na bien musu akena na poto mukuna ko zala oyo te musicien na bien musu amunena akena na poto ko français azo na TV5 mezama wato baba français ya mawato c'est nini bokotia comment bino tia bateau intellectuel na kati na babiloko te mukuna na français ya solo ya seni mama lokuta congolais akondima lisusu likambo wana te parce que crise ya congolais ezaka congolais mo totia bateau bakoki na sika babanga Nzambe bazala bosembo batambusa conformément à la volonté de Dieu mukuna na seni en fait comme na suka émission tala caméra nini koyi kolobala ba peuple congolais na crise o ezalelo peuple congolais la muka conscience ne ça là nini poko bisa ba équatorien ba mopo Fayulu azakuna Fayulu azali soldat du peuple Fayulu azali soldat du peuple azali motu malama ko remercier bango boyamba ye bosunga ye parce que azali mwana mboka le lenge moso tsirike ya kekuna bayamba pe basunga ye mwana shadara akuna akende te Kabila akende te mboka na bango bazonga na Rwanda akinya na Rwanda. Le choix est clair parce que entre les choix et entre les frères et l'ami, le choix est clair. Voilà, bazaba ndeko na biso, bana makila na biso to lingana. Rwanda po abomayo alona songo te. Rwanda zo mwasi munene. Adun jete, atina fumangani ebimi na munoko. Pe azoseka. Pe azona na wana yo vraiment. Rwanda au moins ngombe akunda ngombe alela ke mutu. Ça dit quoi? Analytique yona bazaba batumala muti. To sali excitation à la NT mais constate au sali. Na bambule beto fani na bango. À moi c'est toi et l'objet batoni ba otambate bakabona to kabona nzoto pe na molimo batona na mboka na bango batonga mboka na bango ekola kosa ingeta na Nzambe longo tokolonga oyo Bible bina biso na 4 na Romains 8:31 si Dieu pour nous qui sera contre nous que mon Dieu vous bénisse na pesi mbote na balandi nyonso bazolanda biso et tout ba diaspora nyonso kolona ngai apambola bango akomona tata pe na mwana na molimo santo amen bande ko mbote mingi na bino nyonso bipai biso penza bozwaki ta penza ya kolanda biso esika wapi to sumbitinaki makamisi na biso na tina oyo ekolo Congo tozali nango be moko koloba nyonso tozali koloba boye ezali te po etikala ya pamba bande ko na ngai tozali ko bundala bato bazala ka to ko bianzanga na lobaka yango Félix a eu de l'argent immense bomoni déjà makambo ko sala makabila moyen to le réalité soki bosungi biso te poto longola bombo oyo tokokende litengo te na 2023 et bakotia Vital Kamerhe que Dieu vous bénisse tokutana na mikolo misali Kamerhe so akota na zibwatu na zo mbandaka akota po basi babinisi na lobi Kamerhe na zibwatu na zo mbandaka le pays ko sana ba Burundi na ba Rwanda tokomona bombo ngoni bako bombo ngoni ka ba Kamerhe ba kai bako na mboka na bango te Kamerhe sam Burundi leki na ye ya mama moko tata moko azali député na Burundi olandi yango mama papa ya Kamerhe ayeko samusa na Kivu Kamerhe atangi na Ujimai atangi pe na Lumumbashi papa bana zoko sala ba chemin de fer wana ba comptable il venait de Burundi mère et père ya Kamerhe ce sont des Burundais ya comme yango mboka ngo ezali kaka ya bango non wana soki otoka bola mboka bato za parti na bango ekoma ba état alors bozwa bino botia Kamerhe na bato na bino mais jamais on ne doit pas accepter encore les tels propos. Je suis comme Monseigneur de Mututu qui a lutté pour l'Afrique du Sud, l'apartheid. Le président noir, Azali Nakadia, il y a Afrique du Sud. Nazali le Martin Luther King. Je ne suis pas prophète corrompu. Je n'ai pas l'argent.
mais naza na nzambe oyoki naza lokola Martin Luther King hein un pasteur qui a lutté pour la manoir lelo bamami président lelo vice-président de la République ya mikolo ezali nini mwasi wana ozomona noir a vu valeur tokoteka mboka na biso mpona bapaya te baye bapie bazwi batongi batondi ntango nini biso tokolongola pasi oyo tozokomona tokofunga bana biso to bandumba te ntango papa tokosomela mwana kaleson te azokosomela soutien te mafuta apakolaka te meshe apaka te olingi oloba ni mwana wana mwasi akomi na 20 ans qu'est-ce qu'il doit faire ça moi moto moi 5 $, 10 $ sani akokende ezolakisa nini babomi biso na makambo nyonso combien de basi bakomi bandumba mobala pisaka mbongo tazina moto pisaka mwa 10 $, akeki kuna bati makembe sa njobi ya zongi hein abotela bana 5 de ayo toi ayo te hein akosi ya bato no hein akosi ya bango hein mama pesaka kana to bandaki na bien mama Océan na moni tongo to beba na suka kamera zonga wapi mama Océan zonga wapi mais bazo bimisa ye mama babimisa awa te kagama zo bongisa ye bongisa awa te to bandaki na nzambe to sukisa na nzambe parce que déjà est-ce que mutu nanga koma liboma ngwa kamera wa bato babimisa so de mutu 5 so de mutu sila kate pona olongwa awa na aéroport il faut ça à 5 heures du temps kamera zo kufa mais so bobi boye na mbongo bolingi démocratie mais bozwa ba avion aérien hélicoptère sur côté na aéroport batia bani aérien ba caméra bazonga caméra soka zongi président wa après 2 mois azibu ko lopango konga ko teka ngwe pa barisi na ba américain teke na bongo na ba Rwanda na Burundi pas question to bunda to banaki la prière to zo ko la prière to bunda ba peuple congolais merci Noali no moke monseigneur Liso Yankolo Hollandais Noir Claude Montagne de Danemark boyoki papa ngefay wala to recevoir nouvelle force eza Ernest Dilala ba mama ya moto mojali Anita babe foku yo moto na mama Jawa to bunda soki to tiki mboka la biso Claude Moke élégant boka ekufi ngai na lobaka kaka to bunda eza cause juste pas nzambe na mobeko le konzi article 63 lobi to wela mabele oui article 63 pourquoi to kotika banyarungabo banani soki banyaru kwebwe soki bako batoko bazalawa ba banyaru mangundu bazalaka banyaru mangundu que Dieu vous bénisse biso wate to sukisa la prière papa mama prière malonga ce ko mesu wana nzambe limbisaka bango bayarungabu na baruberwa na Moïse Ashelanu ya mangundu nzambe pambola bango kana neza pana bango na komuna Yesu Masia amen mama na sa tombuki boyo sa so mo binda bo motemezi nzambe kongo yo